Omélie Mwandambo. Ouais. Oh, il y a goût. Réaction par rapport à la vidéo. Merci beaucoup. Naolinga beaucoup plus nata la caméra. Ok, ok. Pour ezana batu ebele. Oyo ba benginga, ezana batu ebele oyo ba beti samili baku pour rien. Nga na sali vidéo. Même là to bando kendo samba na tribunal. Oh, ok, tribunal pénal au Samba. Oui, parce que il faut qu'il y ait au Samba dans le tribunal. Vous êtes sur Top Media TV. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Le Grand Déballage. Oui, comme vous le savez, ici nous déballons des sujets d'actualité, des polémiques, les papos. On a reçu pour vous, pour ce mois de mars, une dame qui fait parler d'elle sur les réseaux sociaux. Bien évidemment grâce à son travail, mais également, vous savez, la communauté aime parler. Elle est au cœur des lourds dossiers, au point où il y a des gens qui sont en tôle à cause d'elle. Elle a appuyé une plainte et ceci nécessite des grandes explications. Et pour ce faire, on va être accompagné de l'homme à la calvitie lisse, Tadingalapa. Mais avant d'introduire Tadingalapa ou encore notre invité, on va demander le tout premier spot publicitaire et on se retrouve tout juste après. De nos jours, l'hygiène intime est une priorité. Voilà pourquoi Maliane vous propose des produits d'hygiène intime à base des plantes naturelles testés et approuvés dans les plus grands laboratoires dans le monde. Maliane vous propose des thés de fertilité pour hommes et pour femmes, du thé pour bain à vapeur after accouchement pour soulager les maux de dos, gel intime pour hommes et pour femmes, produits pour les règles douloureuses, fibrome, endométriose, polykystie, myome, resserrement du muscle du vagin, trompe bouchée et j'en passe. Vous avez également des produits qui vous aident dans tout autre type de soucis gynécologiques que vous pouvez avoir. Ceinture abdominale, vous avez les protège-slip, les bandes hygiéniques et tous ces produits sont disponibles sur notre site www.maliane.com. Passez vos commandes à travers notre numéro affiché directement à partir de notre site et vous serez livré partout dans le monde. Maliane, pour une hygiène intime parfaite. Voilà, nous sommes de retour. Bonjour Tadingalapa. Bonjour Madame Demer, bonjour maman Maman Nabiso, Marie-Jeanne Bolelo. Bonjour na bande konyo sozo landa biso na en pure base na Top Media Télévision ainsi que na Demer officiel. Mbote bisika nyonso ezwame bino na kanisi Maman Demer déjà alobi na introduction na ye tozo ya melabino moko ya ba comédienne ya mboka Congo, c'est une grande dame Evre Mingi ana mosala ya théâtre azape na marque na na mosala théâtre na kombo ya maman Marie-Jeanne Bololé ozali introduction na biso mais boyoka goût c'est-à-dire shalom na banda kuna bino shalom bisika nyonso que zomi bino. Je vous invite tous d'aller vous abonner à Belle Vie Télévision. Il y a un film on a combo il y a avocat déjà allé disponible le 3e épisode ezokota mukolo mwalelo, alors allez prendre déjà votre place et aussi tozali na préparatif il y a 6e anniversaire il y a Belle Vie Télévision famille libota yo lingaka Belle Vie lingaka mosalo biso to salaka. En tout cas occasion ya ngoyo soza na besoin au ce qui s'appelle Belle Vue au participer na mosala Belle Vue et belé babenga biso toto tadi to yebite to ko cotiser ndeni to ko sala ndeni occasion ya ngoyo ba numéro na biso za na sewana soki ozunga te okozwa ba mama na ba papa nyonso balobelaka mama Belle Vue mais à condition so sali geste na yo capture wana bomba otindelinga ou otindeli mama de mère ou encore otindeli bande ko mundirba ou bande ko yams parce que to ko luka to kotisa yango na kati ya groupe bisika obiso tozali. Merci beaucoup maman de mère. En tout cas, merci beaucoup Tadingalapa. Bonjour Marie-Jeanne Bololé. Bonjour madame Demer. Beauté hein? Non lando kaka. Moi libé non on a liputa no tia na mutunde bongaka. Oh nde yote c'est bon ndimanga. Le ko la jeune fille mo boye. Tu es naza jeune maman. Oh, sopi bijoux, ça va être un bon ezala ngo hein. Bako ça biso. Tina maboko. Ça va. Wana bijoux. Parce que sopi bijoux. Na boko to tambola sur na bijoux te. Oh. So tambola na bijoux bakolo na wa boto yango. Ah, oza moka fantaisie. Comment nango na ndako evanda nango ka bongo.
Ok. Ouais. En tout cas, très bien habillée, très belle. Merci et beaucoup. surtout bon mois de mars. Merci également. En tout cas, passez message moko nanu na bandero nyonso basi oba olanda yo na moi ya mars il faut pas retenir nini, il faut pas observer nini, il faut pas se comporter ndenge nini. Merci beaucoup Madame Demeure. En tout cas, ba maman nyonso onde toloba nano bonne fête il y a mois de la femme. Mais la première des choses vraiment, est à la moi moko ya réflexion pour na biso ba maman. Je crois que tout le monde a ndengembo kana biso zotambola ba bitumba par-ci par-là. Vraiment biso tout le baki na moi oyo tokozala na attitude ya ko compatir na ba oyo ba maman et puis bana o bazolela na este ya Congo. Ok, en tout cas, attitude à compatir, c'est très important. Et une pensée pour la bandero Nabiso Bazwami na Goma. Elle s'appelle Marie-Jeanne Bololé, une de nos actrices réputées en République démocratique du Congo. Grand merci à notre sponsor officiel Maliane, www.maliane.com. Également, Arisa World Service, TapTapSend, le moyen le plus sûr et fiable pour envoyer de l'argent. Salutations à notre manager, le King AKM Boss. Mobutu. Mobutu, non seulement Baxepso Matos, Mobutu, Tepso, Wifi. Wifi, on a eu un jour, on a déclaré. Georges, non, on va prendre juste pour 4 téléphones, pour 4 ordinateurs, le Kaboka Singe. Katuka, Longolango, le tia illimité. En tout cas, c'est gratuit, c'est illimité, c'est pour tout le monde. Et comme ça, on va commencer notre émission, n'est-ce pas? Marie-Jeanne Bololé. Oui, que Yoka, comme on a rappelé la mission, son Zembo Fali. Marie-Jeanne Bololé. Vous avez compris que vous avez une copie qui est habité dans la copie. Bon, muta copie qui n'a pas juste le président Baptiste Mutapesa Inga Kombo na ya Marie-Jeanne Bololé. Par rapport à un film Autosala qui n'a 2015. Ok. Et comment on a petit calé? Comment on a petit calé donc nakolo ba ke monde entier. Ok. Ba hebinga binga ngaka Kombo ya Marie-Jeanne. Na théâtre. Ronaldinho. Ah bon? Ouais. Ngana uti na ba Kombo misato na théâtre. Ok. Émilie Mondele. Ok. Ronaldinho. Ok. Lelo Marie-Jeanne Bololé. Wana de kati pena maso. Wana de kata suko na benga ngwe kabola bitumba. Parce que wana banda ko jouer peka mama na moi accento. Banda jouer hollandais ni liboso. Na Émilie Mondele, ndele na banti théâtre ba dona jouer nanga moi normal. Après na eko koma Ronaldinho. Nazo jouer nanga pekaka normal. Marie-Jeanne Bololé, mais na banda ki moi komeka mais nazo sala tonalité te. Na figure de star te ba pesinga komba Marie-Jeanne Bololé l'air to bandi film wana pekaka. OK. C'est par là na banda ki rôle wana. Mais vrai combo nous en est. Émilie Boufaya. Ah OK, vous appelez mutu Équateur ya solo. Naza mongo du sang et de l'eau. OK, du sang et de l'eau. On va dire, visionnons bien. Mais Marie-Jeanne Bololé, comment on est apporté le nini? Il faut que les gens portent nini na carrière. En tout cas, il faut que les gens portent belé. OK. Maman a belé autant autant gâté, na kutani pena batu minene, na bokoyo, donc na zuba relation mingi, moi ba avantage mususu o ezape o tolobango peut-être la télévision. Ça fait combien d'années au salle à théâtre? Presque 23 ans. Waouh! Oui. On a âge à Georges T. Georges peut-être 23 ans. Ouais. Ouais, c'est beaucoup. N'est-ce pas, t'as dit? Oui, c'est beaucoup. On a 23 ans. Biso Congo to bénéficier ni na expérience nyonso oyo ou apporter na mboko. Biso to ko bénéficier nani? Bon, Congo, ce qui a bénéficié d'une expérience, nakolo ba que et coquille ko bénéficier conseil au na pesaka na ba famille. OK. Ouais. Parce que n'importe quelque chose nanda ko moko. Est-ce que théâtre pesa malamu vraiment pour une bonne femme? Le théâtre za malamu na une bonne femme pour azo se respecter. Ouais. Mais bien vous se respecter na bino ta ba comédien. Déjà ba comédien nyo sauté ba se respecter raté. Quelques-uns ba se respecter raté.
Ok. Maman Marie-Jeanne Lelo Azoko s'est retrouvée place Nini dans le cinéma à Congo. Yo, Azoko s'est retrouvée place Nini. Yo personnellement. Place. Il faut pas placer au péalo dans le théâtre à Congo la biso. Il faut pas le Marie-Jeanne Aza parmi les modèles. Marie-Jeanne te compter parmi les anti-valeurs. Marie-Jeanne te compter parmi les bateaux apporter un plus. En tant qu'éducateur à masse, il faut te placer au Wapi. Pourquoi mais les cas tellement belé que tu sois situé binoté. Merci beaucoup, madame. Messieurs, t'as dit. Merci. En tout cas, Eza moi passé parce que au moins na minute sonde na olobabo. Eza na ba oyo bakoya pour ba luka ba placer nga place ba moni. Mais en tout cas ba ko placer nga na place ya ba éducateur ya masse. OK. Voilà. Maman Marie-Jeanne, pourquoi yo sala théâtre? Ça la théâtre parce que ça musa nanga et puis dans ça musa nanga. So ko sala théâtre to mo zané. Nanga ki nazala journaliste. Ok. Posez-vous une question sur les. C'est que Toko Sanan, ok. S'il vous plaît. Toko Sanan, yo si comme moto photo émission. S'il vous plaît. Nalinga ki nazala journaliste parce que dès les bas âges nalinga kaka nazala journaliste ba ko tsanga na nini. Facile tout ça mais ba yaki ko na volonté nangate na yaki ko sala option mususu. OK. Journaliste et information, ta journaliste ya lion sokaka, émission kaka. Lenga na zokola na zaiba makamba ba chroniqueuse boyete na iba ke journaliste na monaka baba ya mami lela afandi bozo pesa information. Donc ngai na bomwa na ngati na okola na bandai ko penser que nazala bongo. C'est un journaliste poser une question. Même ta question moko. Ouais, c'est comme biso poser biso ta question moko. To koya na meka ona nute, lelo nazo meka na plateau. Ouais, to meka. Mais quand qui mongo. Oui. Tu as raison. Merci mingi bandeko balandi ya itandoeke nazawa nana madame Demere na ngaki na tuna yo motuna moko. Ndenge yo vandaka bozo sa musana yo mpoza mosa libala. Tata na ndako asepelaka nango mpona mona kangunga nyoso ozawa nana ba journaliste ozosala musala kasi na yebite tompe ozwaka swa ya ndako na yo. Journaliste mongo boye c'est en tout cas, ça l'a bien. Non, mais. En tout cas, oui. Voilà, parce que ça peut être bien, on a la vision, on a la projet. Donc, boyo, comme bois, canabino, nous autres, can à théâtre. Théâtre, c'est facile. Mais est-ce que théâtre est acquis? On a ça quand on a bossali mabe. L'autre quand on a littéraire, il continue continue na biochimie, na sala qui en mais oh non, pourquoi bon, on a choisi parce que quand on fait muto. Qui va s'occuper na yo. Est-ce que le théâtre est acquis facile pour Nayo tant on décidé de se lancer et là on est dans le motivé qui pour ça le théâtre. Oh, ok. Là nazaki kotala théâtre na groupe Salongo. Tellement na bandai ko linga ye mingi nyonso ya banda osala na miso nangezaki bien. Ndira. Maman Lipati, après son goût en théâtre. Ouais, moi je voilà. Ça, donc on doit continuer parce que Marie-Jeanne Bololé a ça Mambela OK Roussala. Voilà. Yenda pesanga vraiment sentiment wana ngabi non. Ngapi fona saka théâtre. OK. Là ce qu'on a bandi voilà ba maman, comment est-ce qu'on kotala maman bomenga. OK. Donc nazo zonga ba image na bango ya kala. OK. En tout cas, est-ce que c'était facile pour aller au théâtre? Théâtre pour l'anglais qui facile na début parce que comment qui sont zungi de babeti, balobi tout consort. Nanda quoi? Nanda. Aïe. Pour nos bandes qui ont vraiment moi avant, moi bolenge vraiment. Comment qui sont après classe na 17h, na aucune répétition tina lemba. So zongi boyika aussi classe au Kimbala moko. Les rozonga bakumo loba c'est mon mona ba comme na asa puberté bakumo loba. Après les ba moninga na télévision de ba ki ko kama. OK.
Mais maman Marie-Jeanne au lobby, maman Lipati, mais boza style de jeu mon côté. Binomi ballet, bozali. Donc l'air moninga l'air n'a pas dit théâtre n'a joué, jeune normal. Nous ça l'effort ya Rolanda. OK. Mais sikoyo l'air n'a ekokota na Marie-Jeanne Bololé, en tout cas nataki to kabwana kinaye, nataki sikoyo mame yenga na mutu nanga. Ah, ok, maman yenga. Ah, à quel âge? À États-Unis. Ah, d'accord. Ok. Maman yenga, kala vraiment, oui. Maman j'ai tout yenga ndi na lataki na mutu. Est-ce que vous vous rappelez tant ya mutu mo inspiré yo yebisi yango pe? Na yebisa ayebi. Maman yenga to Lipati. Banda sola. Yete lera yaki. Maman yenga? Te Lipati. Lipati lera yaki vraiment na sola kine na yebisa bibi na tala kana yo kango batwe ba isanga. Ah, OK. Na sola na yeboto kutana na tournage. Na ABC ma menga pe to sola na ye to banda sola mikolo kandi to sola te au banda théâtre na groupe nani ya papa Joe Belle-Fille le roi de Musuku. OK, mais oui oye bani pana na ye ku ye bana makasi na figure de star parce que papa Joe pe na ye bana ki à l'époque à l'époque théâtre zaki zo le kanja ba Hollanda yo ah oui oui parce que no le ka ba Hollanda ngado bataka bato quartier bazo kamwa mo no ndeni bato ba otonda bazo landanga. Après, on a que comme un groupe long, on a ça Ronaldinho. Si Lelo, c'est à ma casse, c'est ça. Je vois qui na figure des stars. Voilà. Lelo ça groupe ni. Lelo naza groupe. Ah, artiste indépendant. Comment indépendante. Mais na kati ya Bella Production. Na kati ya Bella Production, na kenda ko tourner. Okenda ko tourner moza na kati te. Na kenda ko tourner. Ah, OK, d'accord. Ce que nous apprenons que vous avez des contrats et vous êtes vous allez parmi les comédiens Oyo. Ba pona quand moko boy, il faut à tourner kaka soit et pas Aziza ou bien et pas ya Mama Top et pas ya X à koki koki ne go tourner te. Vous allez parmi bango. Bon, ils ont que ngam tu na poni. Mais ça question que ba bengi OK. Si ba bengi ote o mikendele yo moko te. Il ne sait pas bien monter jusqu'à mon soupe. Là, c'est peut-être position. Position na yo. Bon, non, il batté. Non, il batté parce que ngana tourna place mon côté na tourna ba place belé. Mais place où ils a qui na zo tourner, c'est que ba benga ngate. Ah d'accord. Mais si on se sent aller plus à l'aise au que tourner. Sur na Belle-Vie télévision. Voilà. Ce qu'on a dans Belle-Vie télévision. Maman Marie-Jeanne Bololé, aujourd'hui, c'est grâce à théâtre que biso toye bibino. C'est grâce à théâtre que les lopeto bengisio apoto salana yo émission au lobby aux jeunes maman na bano ya yo ou na mono ya yo okoki ko sepela lelo asala théâtre. En tout cas na temps onde makambo ekomeli na olingate. OK. Heureusement pe moi na ngaza makanisi na te. OK. Ouais. Qu'est-ce qui se passe concrètement dans le théâtre pour empêcher au permettre moi nao à sa métier noble et puis sur succès. Ils ont permettre les lots beaucoup là. Normalement quand on lobby métier faisant métier beaucoup noble mais si ko ndenge komi na ibite suna ko pesa ngo kombo nini ndeka nazomuna ba makambo ngo zoleka na permettre ata mokete mwana ngasa théâtre voilà comment il OK. Ouais. Mais heureusement yé moko ko tout ce tournage ça malanda ko. OK. Comme ça, Maman Marie-Jeanne, en couple, célibataire? Célibataire. Marié? Ah, OK. Célibataire. Mais papa Zali. Papa Zali. Ah. Célibataire engagé. Hein? C'est papa Zali aux alarmantes. Il est bien à Moutou. Oui. Ce papa Zali, ça n'a pas de problème. Ça n'a pas de problème. Et ils ont pas problème, mais ils ont continué kaka. Ah bon? Ce que pas des problèmes mes amis. Nous t'as n'a pas parti. Mais asa libre. Le kolanga maman zate. Naza libre. Voilà. Na IAR moi na lieu fufu nanga na silisi na démarrer ki mbabala mutu bananga na ki. Mais ni tinga papa yebiki naza na minute pas d'humeur. OK. Ouais. Voilà. Mais il était suivi un kilo ma bien comme malam. Ah, Marie-Jeanne Bololé. To kota na muzinga likamna biso to bengelio. Oza ba miniature nyonso pour la deux raisons. Yo, comment on peut se sous ma bota?
Pourquoi maman c'est quoi Ozambi kudi po bamongo pe bo mambo belé bino to Équateur soki pe bangala so bamongo bino se différencier bozama kambo osali vidéo loli bato ba ata balongoli mutu yo kopesa biso to ba produit maliana to saka publicité mais pub na yo leki biso pe to na baté de fertilité eza belé monde ya pub na onde penze leki. Est-ce que maman de mère oko permettre tozonga en image pas bato ba mona maman Marie-Jeanne yemoko lolenge parce que et cause la peau bato et comment non binonde boche maloba na monoko mais ce que est la maman Marie-Jeanne face à ses propres propos par rapport à la vidéo. Oh, merci merci. Opération nana cop ya ba jeté bon c'est la pré na nebo mo la kama Quand ça est bien, na bandi déjà. Quand on est à boy, so le biko bota kate ba longolo nyos ba paola nyos na kat. Et qu'on a impossibilité à bota. Lukanga na olaxo place agence Ezali ba memi OK soit ba poto kakande ka ba okende inane. OK no ka poto na zona mutu oza kuna ola olaxo place yo ba mo ba tayo ezate po yo bota kate. Baozo sikoyo bazu ya mutu mususu ata ya faze apo ane mbai na yote bazu batie pa mutu mususu allez après 9 mois babike yo bot mais on te pese mi ezate ou soit bakoza femme porteuse moboe opesika mbongo est-ce que makasi opesika mbongo ya memeli na yo c'est po yo memate après obimi mère adoptive ozi mwana olobike mwana nga oyeno na ye na Kishasa bakota pe mwana mutu mwindu bakota pe mwana mundibu bakota pe mwana ya ça dépend kaka ndenge ba otsayo opération balongolo nyonso pe ba palola yo yaka na mbongo na okaka do yenga na desonda ba mbongo OK il est aux mwana pe aux senga merci beaucoup dans une année rendez-vous dans une année. Oh my god oh le baki okoya boye tape na ye bino boye yaka mama yaka tikola la olali tikola la koya za faire koya eza ka faire yaka mama yaka oyate ba bengo kuna yaka. Oh my god yaka opération yaka ngapenaya au meli mwandambo ouais oh yoki goût réaction par rapport à la vidéo. Merci beaucoup naolinga beaucoup plus nata la caméra nanga OK po ezana batu ebele oyo babenginga ezana batu ebele oyo babetisami libaku pour rien nga na sali vidéo na fingi mutute peut-être ezalaki mal parlé une batu boyebi français baloba bongo vous avez mal parlé ou mal compris ça dit mal compris donc c'est un peu ça mais nayebi ke ba vrai oyanga Marie-Jeanne Bololé et que tout comme tout mais on a comprendre ezana clic moko boye o balinga su ba moni sortie médiatique moko baluki ba interpréter na ndenge na bango et puis ba exciter batou na ndenge ya mabe. Donc batia bato loko moko ya mabe na mutu ke Marie-Jeanne a fingi ba ekomba. Bassi nyonso parce que là c'est toutes les femmes. Bassi nyonso oyo babota kate. Siko na ebite ko finga ezalaka ndenge nini na ko lobi likambo na va normal que ata ba longola yo biloko nyonso poza na facilité. Bazu batio ya même mobile aza yote batio po yo zaka na besoin moi. Mais pour le baki on point nini na idée nini yo bisa ke on nani. Nga les artistes et comédiens demeure est-ce que quand na famille nga be komba bazate l'air na zoloba l'air na loba ke lokwana na famille nga
yebi combien bazo luka bana minute Obanga qui était blessé mais eza non eza kutu likamba ko blessé batuté parce que biso to ba artiste comédien on va dans sali délire nanga moko bo OK mais Moutazui a interprété Azui a tiba maman na mitema pour miteme tout kabango pour ba yinanga e kota la lisubelo ka marijante pour ba loba o esengi ba loba mais za bongote les bateau bazo finga bateau bazo injurier bateau est-ce que bazo ango batie wana ba ebisi bateau que non il faut to ebisa bateau ba arrêter ko finga ba arrêter ko sala boy mais comment bazui kaka vidéo nanga o e fingi mutute mais où est lobby que attends nous avons une incapacité ya kobota balongola biloko nyonso bakotia yo te po bakopesa mutu mususu amemela yo zemi ekomi problème en tout cas ba oyanga eleze bino te ba mama o bayebi ke baza na problème ya kobota bomi longola na kati eza même pas injure eza même pas pour blesser bino en tout cas nasalaki yango sans arrêt à penser olobaki pe na mutu moko nalobaki pe na mutu moko te nga nasali vidéo nanga oyebi tovanda bomona inspiration ye tovanda ka mwelo moye analoba ngo nasala ngo nasali moi vidéo nanga parce que j'étais à la maison nazosala vidéo nanga en tout cas ba mama oyo ba monaki mabe bolongola bo efasango te nazana problème na ba mama wana te nga moko na famille na nga batu baza ebele oyo kutu babala na minto baboti pete nazana batu ebele nga moko kutu nazana mwana moko na okindi ko finga ba mama oyo baboti te pourquoi boye ba ko différencier makam ko finga eza autre chose koloba onga na loba kipe eza autre chose batu wana batika ko intoxiquer bino na mabeki marija na fingi bino asali bo na ebeza click moko mais nzamba sali. Pourquoi vous mettez tout seulement Dieu pendant que lorsque nous regardons cette vidéo tout est clair? Oui, tout est clair. Mais ça injure te. Peuple congolais de bazu yango injure. Mais na lobi na ba maman bozala na bino à l'aise nazalaka ngana zalaka bien aimé na ba maman. Oui. En tout cas naza ami de ya ba maman mikolo surtout. Nga ezala kolata na nga ezala masolo na nga même mingi na solo andi na ba maman surtout ba maman libanda bango vraiment dina solo na bango. Mais naza na ta ya koluka ya ko critiquer ba maman bien ko dénigrer ba wana ba ndenge mo boye non. En tout cas bo effacer eloko wana naza ya bino pe boza ya ngai toza même moral. Mutu moko te atabino essence na mitu po bo pela contre nga boyebi ndenge makambo ngo ezotambola en tout cas sans rancune elo mote na sala ekaka vidéo nga mokutu aname conscience tant na sala vidéo na tenanga na tongo na moni ba message belé ma bi a supprimer je ne savais pas supprimer on a compte na supprimer kango oui na bi et sali mabe na supprimer kango mutu atindanga te lo motenga mona teneti lelo na pokwa na tango bon il dépétait ndenga za mo pe na zapeto réseaux sociaux télé mona tanga na image na bossa pe même ko répondre ba na tali yango na tongo to na mona na sipomaki OK ba o esenga ki bazo ba linga ki bazo bazui basali ba analyse na bango na ndenge bango ba yebeli pour ba analyse ba basala kaka na côté moko boy mais mboka ezozika na insulte balingi ko sala ngo ba analyse te. En tout cas, on va y arriver. Voilà pourquoi on va demander le second spot publicitaire de cette émission et on va se retrouver tout juste après. Kotinda
Mbongo na facilité et combiner l'Isanoé grâce à TapTapSend. Et oui, ma communauté, vous êtes en Europe, au Canada, aux États-Unis et vous souhaiterez envoyer de l'argent vers la République démocratique du Congo ou le Congo-Brazzaville, c'est très simple. Téléchargez l'application TapTapSend, demandez le numéro de téléphone de la personne à qui vous voulez envoyer de l'argent et rassurez-vous que cette personne a Orange Money, M-Pesa, Airtel Money ou MTN Money. Prenez l'identité de la personne qui est enregistrée avec son numéro, notez-le correctement et surtout, mettez le numéro de compte associé à votre carte et mettez par la suite le montant que vous souhaiterez transférer à cette personne. Retenez ceci, dans un système, il y a code promo. Ce qui est code promo demeure, DEMEURE. Allez, tanguyo okosala envoi ya kotinda mbongo okofuta kaka 0 frais de transfert. Ndekwana akoyamba mbongo en toute quiétude à partir ya téléphone naye et cette personne pourra se diriger dans n'importe quel shop au coin de son avenue sans avoir besoin d'un code, juste aller et retirer rapide, fiable, sécurisé et très simple. Tout cela grâce à TapTapSend. Avec TapTapSend, pas de problème de connexion, pas de retard. Une fois au Tindi et commis, tu tapes et tu sends. Code promo demeure. Recommandez-le à tous vos proches. TapTapSend. Ah, l'équipe en haut tout quoi. Et ouais, nous sommes de retour dans cette deuxième partie de notre émission avec notre invité du jour, Maman Marie-Jeanne Abi Aloba Kinekaka Akamwe Bozumarambo au premier degré. Alors, Bandeko, surtout en citation à la haine et l'équipe autour de cette histoire. Moi, en machination, tonton t'as dit, moi, j'avais vu cette vidéo. Au départ, il y avait des mamans qui m'appelaient, surtout maman famille Libota. Ils étaient vraiment Bazalaki na moi Kozoka na mitema maman Marie-Jeanne na Salibouya. Lorsque je suivis la vidéo, je me suis dit écoutez, c'est une comédienne qui faisait sa comédie et puis à la fin de la journée j'attendais ce beau moment pour notre moyen à poser question oh loko là azali parmi baeo bazo éduquer masse message nini oh il fallait à passer na bano fo balanda ba modèle au bango baza maman Marie-Jeanne Bololi. Juste en faisant cette vidéo, bana o baza lokola ba o bazo landa bino na sima bino oyo boza lokola ba modèle na bango pona lobby a copier nini. Bon, omoni na vie batu ba copier aka ya malamu ya mabe ba boka kaka. Omoni tellement eza makambo toza batu. Erreur mo so salami. So oza à moins que ozala inhumain. Hein? So oza mutu vraiment oyebi que non a iloko na moni za mabe. Très bien. On a été dans l'Ongoli. Et ça, on a se corriger. Nathalie, oh. Le logo a bien battu, il faut pas applaudir. Hein? Mais le logo, il a bien battu, il faut applaudir. Il faut applaudir. Maman famille bota, maman en tout cas, ndena lobi kaka bolongola makanisi ya mabe. Donc il y a mabe ezala quitté. Tous à la même morale. Ou à mon qui a blessé qui ou bien a blessé qui m'a en tout cas. Tobaka na ebi ezala yo mtozo talangana ngai toza bananzambe yo ko bunga nga ko bunga sango ko bunga pasteur pe akoyi ko bunga po toza kaka bato. Voilà. En tout cas to bosana page Joana eza vraiment. Maman, tournons la page, un peu de gaieté, un peu de bonne humeur, un peu de sourire. Les gens sont trop crispés, les gens aiment toujours. C'est trop pas vraiment très dramatique. Je pense qu'on a compris le fond et non la forme qui topé c'est un mot. Mais incident où est servi de leçon de la vidéo ni toko ça la télé ni toko peut-être qu'on a tourné contre Bisso, n'est-ce pas? Rappelons que ce 26 mai on va se retrouver aux Zénith de Paris avec le pasteur Michael Kalambaï pour ce merveilleux concert et revenir rapidement sur Kinshasa pour Explo Célébration le 27 juillet 2024 au Stade des Martyrs. Doba Nanzambe Nyonso Boya et Belé au Saranate. Un rendez-vous à ne surtout pas manquer. Une production cinéma Jab Gospel. Marie-Jeanne Bololé. N'oublie que ça m'a Bali.
bino basi pe bobani ba problème ka na moi de la femme total rabino ka bosona sona ka total rabino ka bon comment la ba rankine l'équipe si ko le kamade so ba soda c'est-à-dire rankine kemba motema wana ya ko bongisa ya ko réparer bozaka na ko souté Marie-Jeanne okangisi mutu ya yo a olobi to comprendre bino ko beti libaku yo ko ka ko comprendre moninga te mso abetaki libaku d'abord bon wele non nini nani qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il y a des Kobeta Libaku et Kobeta Libaku. À chaque fois. Aux Kobeta Libaku, mais si vous avez une maman, vous avez la l'aise, vous avez la boilobi, na yeli susu, na beti su Libaku, na yeli susu na beti. Non, wana eza Kobeta Libaku te. Beaucoup de moninga kala na moi de la femme. Solidarité moi de la femme. Tant que tozo finga na télévision. Ba na biso tozo pesa bangoni. Ma fille qu'est-ce qui s'est passé? En fait, et ça va comprendre tes Marie-Jeanne. Elle s'est retrouvée comment? Elle s'est retrouvée parce que la fille a bandé au Finganga depuis 2022. Na makambu oyo ngana ito kutanate selon yendenga samba ki abamonanga une fois na matanga mélodie to ndeto uta ko zo bende na port to zozonga na même bus ndia monanga et puis nande yemoko ayebeli afinganga na makambu oyo ngana ito kutanate. Afinga qui a le bénin en fait. Non mais peut-être ici mon kilo moi bimisa. Est-ce qu'on a ça mon kilo bimisa ba bêtise bon. Abimisa te ba mona batebele ba mona. Batebele ba mona nda finganga na za lesbienne ba melanga mabele. Na mona mosi melanga mabele na za mama koko na za moi kuna ba makamso ezate na lobaki on est devant procureur pour moi tout ça devant télévision so na lo balinga les akamwa nini moi vulgaire aza nini tumbuka aza soki nini kemba donc ba bilo mo comprendre kaka et puis eza mabandela ngo même na un problème na été pour na bi batunde ba na problème na menga aza na ranké na mututi très bien pour batu o ma ki mutaleki bo fingio sikone singane to soinité to bundite problème mon côté mais finga ngaka na été so muté mais tout kaka pourquoi na mitu na kama pourquoi sikoyo bokomi na justice ndenge bokomi na justice parce que a finga ngaka la a continuer le sous ko finga nga OK là sikona yoki ke bakangiye ngape na kena plainte nanga OK futi mbongo nanga ya plainte au bakisi na bakisi plainte OK ba yebisinga na tsa ba preuve ya mafinga ici la preuve nanga réelle palpable tangible les ali les attaques il y a pris une année il y a mikolo la kisi ezana nuna makila ezana nuna maina makila oh na la kisi yango 2024 ya 2024 balobi pe ala kisa oyonga na finga ye ala kisite oh mais alobi pour la nini abanda fingo oui alobi pour na nini abanda ki ko batuni pourquoi au finga ka Marie-Jeanne Bololé alobi parce que ba finga ka maman Olive batuni pourquoi finga maman Marie-Jeanne abi ya finga kabiso atango plus ya bina finga bango parce que ba finga ka maman Olive ya zana ni pa maman Olive wana question ba posa ki kuna na parquet c'est un jour avec le nom de cette aloba ka zana ni pa maman Olive alobika po maman Olive aida bango alors aida bango adaye siko ba ebisi ba bi OK ba bandina onanga ba bandina nanga vraiment bi pesa biso ba preuve au Marie-Jeanne Bololé a finga mère Olive maman Olive wow. Exacté parce que plus jamais na koki ko toucher ou ko finga na komba maman Olive na bana on ndenge nini ata balobi ingratitude. Et c'est ça la vidéo on a passé na ofinga maman Olive. Exacté pe kozala te parce que nga même na passé na ngeza ba vidéo on a kumisa pe na kumisa kande maman Olive. To ko felini. Donc tu sais moi sur la fingi bino nyos ça ka pona maman Olive. Alobi po ba finga ka maman Olive. Ala kisi quand même ba preuve na bino. On l'a accepté parce que exacté. À l'accepter parce que c'est un téléphone. OK, bimisa. La personne va tenir mutu na muta bimisi nga na bimisi yanga. Nga bile content na ko zong c'est no ba vidéo na nga bebe mission na nga msu na sala pe na kombo ya mama Botala. Na finga te po na koki ko sala ngote.
Maman Bato. Toi, Kabelo a ta biki boye. Il faut sa reconnaissance ou reconnaissance envers lui. Donc, justifier ma fille dans la banque. Donc, comme Kolata, tu vois comment il y a mère, balingi ba comme ça en support, il y a bêtise na bango. Est-ce que informer maman kake makala? C'est grave. C'est grave. Oh, maman, il va te la boue. Marie-Jeanne Bololé. C'est grave. Na fingiye. Oh. Ah, na évité, hein. Mais c'est grave. Na évité. Attends, conscience na ko finga été. Ouais. Attends, conscience na ko le ba mabe po na été jamais, plus jamais. Metande mukili. Marie-Jeanne Bolola lobi au grand jamais ko tikara au finga maman lifte po sala ya ngote. Alors tant que bosambi bolobi bongo nde l'été katinini. L'été 4 babino, il faut basa il a un convoi spécial pour qu'il y ait prison. Parce que nous sommes azalaki au sali vidéo sala mutu boy oui. Au sala mutu boy oui. Pourquoi? Bagima tangozangi. Saini. Babé kende procureur akati makambo pour procureur tanga ba classe na pour na otala mutu moko intention ya mutu moko. Donc pour Naye, elle était trop sûre qu'en citant le nom de prison ezake na batunga monde la fin bino de justice boyebi nini boko ko sala pour Naye justice c'est ça li musala nango. Vous s'est retrouvé combien de personnes courant la plainte? Tozala qui 7. Oh ouais, tozala 7 plaintes pour mutu moko. Tozala qui 7 et 7 ans ça banane. Parce que toi qui mutu a sali penaka kendeza belle vue. Bellevue, Marina Moutou a porté qui plainte. Ok. Marina Moutou a fondé qui Bellevue. Oh putain. C'est quoi autant tout s'est retrouvé cette fois là. Ils ont bamsusu ma finga ezala qui a une année et demie passée. De balobi eza lui au moins. Biso bato a finga kala zo continuer pe ko finga nde ezala qui makasi. C'est un on a nani. Aza même apparemment maman Marie-Jeanne est trop discrète à l'ingité. Mais puis c'est pas porter plainte ça dans le goût bon bah c'est déjà macal. Non mais peut-être par rapport na nous se défendre yetika yem tout biso biso ya biye biso to reposer ba non mais pas répondre biso yo se justifier pour anya ko lo ba. Non parce que déjà je vois mon to za ki wana ba mi bazala ki wana. OK c'est bon. Ba mi makanon to za ki wana ya modé Rémi Kovodor, Marina Laba, Rémi P. Aketi n'a pas de Coquette Ayaki, mais Ayaki, Zoaki vous m'attendez parce qu'elle a commis déjà Yazokende. Ok. Ayaki souci. Rémi, Yamodé, Bijou la Reine, Marie-Jeanne Bololé, Coquette Akendaki. Coquette Akendaki m'a coûté déjà Zokende. Et puis, Nani Soussoum. Moi équipé car retard on a bakouté déjà azokende nde balobai kino ba o bazana plainte bakoya même le to bando kendo samba na tribunal. Oh OK tribunal pénal au samba. Oui parce que il faut to kende au samba na tribunal. Donc aoya sambi na tribunal et puis azongi makala. Oui timu koloba l'état au catholique. Timu kolo l'état au catholique. Parce qu'on a bien nyonso wana jusqu'à la belle vie ko tazana muté. Te belle vie zate. Mais l'on est motivé qui Marie-Jeanne Bololé a qui n'est pas sa plainte, c'est une plainte à Marina là. Là on a moni parce que a finga nga na kipate. Suko là on a moni ba ko finga ngweleki apesinga na ba mibali. Aussi longtemps que ngai pe nazana oyanga mobali o peut-être to linga to banda l'inde de très bien. Mobali na pas na famille na ye. O sepelate. Na mwana ngo aza jeune fille a mona bo bazotanga na miniati na mibali mususu oh menga na yebi papa X maman ndeni na moni yo batie yo na papa Y et comme ba question surtout na famille o ba ki para keli kamboli ki bazotala même lobi gonfo na ngatunga ona moni bazofinga awa nini ngabi te eza makam na biso ndenge le kaka mais pourquoi comment tunga habiter. C'est les qui m'ont finga qui déjà na minto azana prison. Très bien. Nous ça la banalise sur yango. Très bien. Bato ba miniature pe ba zwaka yango ba mekano ko conseiller bato yango bato na bango po batika nan ba sa banalise ndé na mona kabino bozo sala banalise vraiment non.
Tonton, félicitations. Ah, merci beaucoup. Madame Demain, félicitations. Merci beaucoup, maman Marie-Jeanne. Ce qui bat nous sur bandaki ko sa banalise au bino bosalaka. Les sanité belé et les canaux dans les réseaux sociaux. Mais tellement batu balingi mabe muto azo finga batu nde ba sepeli na ye. Ce qu'on a nazo bo ma théâtre. Artiste et comédien, be batu baza pembe. Ba artiste ce qu'il faut ba yeba ko sosola. Dans tout ça, maman Marie-Jeanne Bololé, parce que biso ti to bengelu apo to yebelio na zela théâtre. Place à théâtre na makambo nyonso ezaliwa pesanine. Place à théâtre. On dirait théâtre congolais zo qui en kufa. Ah wana on dirait place nango elingelo ya moni ah le moko ba vi na biso pe ba mayele moni na moni ba icône belé ba sala le sous théâtre te. Ba comme na publicité peut-être pour na ba makambo. Musu soit c'est basé ne lo ne mo ba sala. Mais as un grand artiste. Mais makambo yo finga bino pe banana on peut kalabo tiki ba fingi bino le long de comment décider ko kangisa. Non, au moni ba fingi bino ba fingi ba papel longo ba fingi ba sumu ba fingi ba presque tout le monde. Ba likambo c'est ça na tana ngoti ba fingi. Mais na mama bongo sko sa mutu no sa zawa na teka po ba fingi bolanda teleka bo aole kisi metango comme belé. On se montre comme belé. Même yeso asili kaka. Mais bon, nos collègues de nous, tous à théâtre, ils faire peu partie na bateau, ils dépravé, ba mœurs, ba iya capé ko finga, bozo finga na entre bino ba comédien, zo mo taverne na kiti a fingi collègue mususu. Te mususu eza jalousie tellement abandaki ko sala théâtre. Amoni kaza sur na succès te. Pour bima ba ye ba il faut banda ko finga ba doit vandi a finga bateau baza na temps. Mais na mona on dit bon nzambe ezate. Parce que soko sambeli na ndenga solo. Eza ba msoto mona ba limwati. Mona pe bazonga pe lelo. Na metwa la limwaki parce que azaki pe na Angola. Lelo pe azongi azosamusana ye. Eza ba msu ba vanda pe ba limwa pe lokwa mungu na nzungu pourquoi? Il faut mutu na mutu a se poser question na vie na ye. Très bien. Parce que zanga Marie-Jeanne était mutu na vanti na ndako. Eza X te mutu na vanti na ndako. Mais quand on peut y aller, tu peux t'appeler mon colo mon côté. Ah oui. Et on a le bailo mon colo sans bonner la balongi. Maman Marie-Jeanne, bokangi si mutu parquet tindé na makala, ba accusé Bellevue, bon ils ont la première fois té. Mais bazo c'est les canyons ba bimise ba lobi bo amoté mamade. Mutike sika ba bomaye. Mais bango ba osangisa mbongo ba osanyo so ba bimise. Parce que bango bazana na click oyo balinga kaka il faut mutu azaona pa finga ba tout faut ba sangisa bango ba ko sangisa mbongo te que non to sangisa mbongo oyo to luka mwana moko ya papa sans souci kaka pour to sale quelque chose ba ko sala ngote bango ba osangisa mbongo pour kende na finga itu mingi mutu afinga ki oyo ale bozo po ba sala ba groupe WhatsApp ke na fingi tu te mikolo mutu afingi il y a vraiment finga qui makasi basangisi le mbongo bapesi parce que ceux qui batu bazolinga mabeko la te botika mutu ba éduquer parce que kuna zaka centre ya rééducation. OK. Mais le quoi batu balingi ka mabe ekola ba osala ni ba osala o bango bazo sala. Heureusement ka po biso ba oyo toza ba autorité mboko te mambo belé linga kesila. OK. Fingi vraiment mutu balandi lui bakangi chaîne o l'équipe bakangi chaîne to créer ka ba chaîne belé bazo kangango babilo no tout estalami boy batale loko ke obimisa qui sorti médiatique mo boy et lekina no ba place mo nesi d'ailleurs chose à c'est ça c'est ça batale yango na ba visionner so monique eza bien balancer mais tellement tous en incapacité na mboko ça qui na madame moko ayekiti na ndako nanga tous en pembeni ça na c'est ça ka bazo luka moyen nini o ba ko sala pour makambo esila mais bazo yibate parce que mboka na biso moi bato baza un peu limité pour na kokota na profondeur vraiment ya média pour bayeba ko kanga makambo nyonso wana mais so basala ngo eza une bonne chose pour na ngakuti na osenga ta YouTube ngo ekufa nango te mais wana do bomeli biso kopte te yemo moni ekufi
ngabe musala ekufa mais bato ba vivre kaka moni le problème c'est quoi sur YouTube oyo eye na ba makambo ibele ya mabe total la siko nana za makasi ya koteka CD na epo etambola. Marie-Jeanne Bololé, est-ce qu'aujourd'hui na théâtre ba producteur bazakaka ba producteur bazate bozo ko vivre boni to vivre ka ba artiste comédien de ba koma muto mtakoma producteur na place na ndenge na OK. Ouais. Voilà, merci mesdames et messieurs. Nakansi tozo continuer na émission avec maman Marie-Jeanne Bololé, bosenga kié nakansi bozo koyoka maman Marie-Jeanne Bololé azoko continue ko sala mosala na ye na ndenge Elongo Bani. Christian Luma, donne-nous le tout dernier spot publicitaire et on va se retrouver pour la dernière partie de notre émission. Du nouveau à Kinshasa. Pour vos cérémonies, les mariages, les concerts, les anniversaires, les funérailles, la solution, c'est l'agence Rissa World Service. Nous vous proposons des hôtesses, des protocoles, un accueil incroyable pour vos différents événements. Également, vous aurez droit à des gadgets qui vous aident à accompagner ces grands événements, tels que des appareils photo, des caméras, des talkie-walkie. Vous avez également la possibilité d'avoir la photo booth 360. Nous vous offrons aussi un service de livraison de cadeaux surprises à domicile. Et nous faisons également la location du tapis rouge. Également, la possibilité de faire une livraison agroalimentaire. Et cela à un prix défiant toute concurrence. Pour nous avoir, c'est simple. Contactez-nous sur Kinshasa au plus 243 993 639 561. Aux États-Unis, c'est sur le plus 1 470 358 16 29. Notre email, c'est le contact@rissaworldservice.com. En bonus, chez Rissa World Service, vous avez la possibilité de choisir les tenues qui vous conviendront le mieux pour ce service d'accueil qui vous accompagnera tout au long de votre événement. Pour un événement de rêve, contactez Rissa World Service. Voilà, nous sommes arrivés à la fin, c'est la toute dernière partie. J'espère que maman Charlie Bozio de l'Asbel ISD est très satisfaite de voir Marie-Jeanne Bololé sur ce plateau. Maman Pat MK, Divini Kali, les mamans de famille Libota, n'est-ce pas? Également maman Maliane. Déjà, tu rappeler que le 4 mars 2024, c'est les 6 ans de Bellard Production. Tozo se préparer, t'offrir cadeau mon surprise na Bellard Production pour un anniversaire à Bellevue. Alors yo à Bellevue, contactez Bisso aussi la contribution na yo parce que lobby samedi déjà on lance les hostilités parce que le 4 lundi, il faudrait que tout soit mis en œuvre pour que journée on a ezala gravé dans la tête de Bellevue candidat patron ezala inoubliable. Pendant ce temps, nous suivons tous les jours à 16h30 sur Bellevue TV notre nouvelle série Avocat. Maman Marie-Jeanne, Lélo, sans ignorer que c'est un comédien Missous, subir. Vous les connaissez de nom, de visage, boyebi, mais bolo barati. Décision ni bozo ozwapo, bazo c'est la maman Oliveza lokuta. Ba fingiote po yo finga maman Olive po ça ranga pe ku bémission mingité. Alors, boyebi que ça bato ba soutenaka comédienne moko to mutu moko boyebi na bino me bolo bayango te to kende droit siko yo bino moko mabe o ekomi le mal est devenu aussi profond na niveau o ekomi ya batba ki makala c'est-à-dire botali ti boko mokeli sa bat makala chute ya marambo aux anines et là on y beau prévoir au ça pour mettre un terme à tout ça zelo moko za nasi so nazongi mo sima na ndaki émission muke oya moda salaki nazoi kaka moi paragraphe moi le moi lobaki alobi ba solo laki
sous forme de réunion pour arrêter makambo. Asalaki groupe. Asalaki sur le groupe. Mais quelques-uns parmi groupe na groupe na bango wana alobi ke keba bakoya koza ba voice na yo ebima. C'est que na ebité surtout que pour ceux na bina mitia nazana nona souka peut-être pour ba président Lombi bazawana ba président Masumu ba président Bordeaux ba ya modé ba mama ni biasi ba mama linga donc baza ebele oyo na kotanga pe boyebi bango soki balobi ba bengisa mais za pe na ba mususu ata ba bengisi bango pe ba ya kate ba pesa ka ba raison oyo ba occupation na bango si la kate toyebi na biso bato oyo bazoza na sima pona kosala click moko ya bato pona kofinga bato keloba boy sala boy otanga kombo ya moto nous avons beaucoup de niveau c'est ya to vous avez pas bon manalo mais eza passe na minute eza ka finga ba collègue na ba kota déjà mabele ba kota mabele ba boma ba kufa siko na yebite ba grand na biso ba koyi ko sala nini ba ngonde ba yebi o ba koyi ko sala que l'état congolais ne fait gérer bien logiquement il faut l'état congolais mais pour nangai normalement il faut l'état congolais à gérer biso très bien oui ce que biso des photos fait introduire l'état congolais pour mutum sous procureur vandi boa oui ba makam souté leur vandi total ba image surtout qui ça ba on ba ki pango pété ah oui l'internet ça me sort année journal mo ba mon le mo les caso les canaye mais donc il faut suko biso to sala to comment dirais-je to pesa bango to sala ki bango basa l'attention na ba makambo oyo po ba meka ko faire arrêter ngo Marie-Jeanne Olalo la mo ki fi obokangisi abimi réaction na ezani réaction nga ezala nini mutu akotaka prison pa kufate à moins que so bati o condamné à mort mutu soka ke prison ezaka centre ya rééducation mais na osenga lesu na centre ya rééducation ngo ba batela susu ko rééduquer batu makasi en sorte que l'air mutazo bima ba yebake awuti vraiment prison pour ba parents na ba édikaki yo et rataki kuna ba rééduquer encore na osenga l'air mutabimi batu ba sentir que oh changement côté félicitations dans l'état congolais. Ça congolaise congolais olobino bien congolais c'est bien il y a un gros comprendre kaka surtout matana baziza te oh c'est ce qu'on a moins dit là comprendre donc l'état na biso vraiment basa l'effort côté wana basa l'effort vraiment à cœur ouvert nazo sabino l'état na biso congolais bo luka vraiment moyen nyoso ya kotala makambo théâtre na ebike ko soutenir biso bokoka le soutenir mais vraiment bo soutenir biso po makambo mabe elongwa po théâtre na biso to kende na kokufa bo sala quelque chose pour na biso vraiment pour la maman Olivier azofingama o pe bazokota na bavuzo ba message ni ko passer pour les lobokei na justice ko réclamer aux droits na bino respect ya bato bozali mais ba kotisi libino maman Olivier kamwe pe na kamwe ngamote na ba bato ba juge bazalaki wana ba avocat ba kamwe même bazokamwa koyoka kombo ya maman Olivier oyo aza exprimer dame honoraire nazokamwa vraiment maman Olivier au biso to bengaka mama ni mama vraiment soki oza na bato oza vraiment na bato okoki kotia bango wana ke atali émission mutu moko alingi aloba bêtise aye na kombo na yo mama sala quelque chose nayebi ke yo communiquera na bato et puis ozalaka un peu rapide ya kotala ba émission aza makasi mama Olivier na ota be mission bato belé bazoluka ba batama na kombo na yo nga na epona défendre maman Olivier pas ebika la fin de compte maman Olivier obenga ya pesi enveloppe maman Olivier po yo benga biso ndengo benga biso ozupe enveloppe pesi Marie-Jeanne ozupe loko pesi Marie-Jeanne
to flataka yo te to flataka yo te to yeba ke to za na première dame mais to yeba te un jour ko benga biso o bengisa biso parce que o sepelaka ba artiste comédie bazala pembe na yo mais mama tala ndenge nga na yebi ki na vanda na yo na lia na yo to vanda boye na bandai koyoka yo beaucoup plus na loba nzambe si réellement maman livre sambelaka mais ka vraiment ko conseiller bato mususu o baza pembe na yo o bazoluka ba salir réputation na yo mais ka vraiment soko za na taché de presse moko amekata ko pesa communiquer moko na kombo na yo que n'importe qui te akoyiko ya kotanga kombo ya maman livre to ko sala makambu ko sala makambu ko tsayo liboso. Donc on a ngana singa la maman yango wana. Voilà, merci mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Maman des mères Moutou à conclure. Mais nous avons besoin de tout nos questions. Rapidement, maman Marie-Jeanne Bololé, avenir nini au RIO aux Okotala pour le théâtre à Congo. On a dans l'ensemble et puis particulièrement pour Nayomoko. Avenir nini aux Okotala pour le théâtre na biso pour Nayo. Olembi musala ngwa nesi ngana lembi vous avez respecté ba respectable no souté considération ezate beaucoup mais loka osakanela nga vraiment na lembi pona omona avenir ya malongo za souté to yebite à moins que nzamba kota makambo mais ngai vraiment personnellement na lembi peut-être ezapé na tamo kwa msubo mona ngati na komi basé peut-être na makambo na ngam msusu na osala na KPM suba benga bona wo pona tam suma place moko mi balé na vandi po za na belé po sala bon toujours ki théâtre musala mais suko e komi musala moko ya mabe ya to so humiliation la fille à théâtre on sala théâtre bon talo na mo songa lisu quoi na mo songa lisu to so tala bino ko vivre na bino ba vie na bino za ka cacher te donc ko buzala ka boye ba finga ka bino mutakoza pembe no azo banga ba ofinga ye yango moni ebele ba sœur na biso mususu pe lelo bazo mabala te parce que ça la théâtre or mutu mususu na une bonne éducation mais le ko azo sala théâtre ezanga ba mususu pe ba kumbana kana ba loyenge pe mais azana est vraiment du domaine ya makambo mabete mais ba loyenge moko boy memaye a perda pe belé na pédale oui d'accord voilà merci Marie-Jeanne Bololé. Marie-Jeanne Bololé, moko ya actrice amboka na biso, moko ya ba collaboratrice à la chaîne YouTube ebele. Et ça biso mot de la fin na yo et surtout ba dédicace na on ba nyonso ba ndi biso une émission opo tozana na mois de mars to yamba lisusu une émission mususu poto beta sko lisolo ya rôle na ya bo mama ya bo moi si surtout na mosala malamu osali na bambulo nyonso. Merci beaucoup. Mot de la fin pour la plateau ya lelo. Ezaka akende na lobaki ba maman na yaki vraiment pour na laver mitu na bino na yaki pour na laver mitu na bino lelo eza le 1er mars makambango yango ebandi esika maman Marie-Jeanne Bololé aolinga abongisa na ba maman na ye ya monde entier pour na sana bino bien ndenge ka tozalaka bien. Et puis la artiste et comédien oya moni azo sala malamu a continuer ko sala malamu oya moni ki asala kamabe mais ka ko changer ce qui peut changer tenzile za kami balé nzambe na satana yo moko oye banzela nini okopona bambo tebele na fondation Ircel Charité Internationale ya papa Marcelo Luzayadio motema ya mama Chimel Mwila papa na God Time donc bana fondation Ircel Charité Internationale bambo tebele et puis bambo tebele na son excellence Belle-Vie Candy la patronne mama Shalom lelo apesi batobele ba Shalom bambo tebele et bambo tebele na papa Ferro Makenene ainsi que famille Makenene Mobimba. Joyeux anniversaire na ma fille unique Claudien Luzitou
Diane la Sucre, Bambo Tebele na Marina Labachou, Labaker, Bambo Tebele na Jolie Sassa, Madame Jolie Sassa, la coquette, Bambo Tebele na Mimi Kabongo, Aziza Kengumbe, donc Bambo Tebele na plateau, il y a demeure, ainsi que Batunios au bazo travailler, vraiment il y a du sérieux, et puis Batunios sont vraiment dans le senga Batunios oyo. Bafinga académie, vous savez la moi attention pour moi la moi sur éviter ceux qui sont artistes, ceux qui sont ndengeni bisika na leke belé vraiment il y a des mères aza demeure. En tout cas, merci beaucoup maman Marie-Jeanne. Merci vraiment. Merci beaucoup. Et donc la musique à mon académie mais aza pembe na yote. Ah, on ça va casse bandeko ba osala. Non, t'as dit mot de la fin, on a ba dédicace là. Non, bien on a trop Banoro Bandoki. Bien tonton Ban. Voilà, en tout cas, je suis très d'accord. Il y a pour recevoir maman Marie-Jeanne Bololé na plateau. Mais Fazonga. Oui, non, en tout cas, même maman Ziza. Fazonga. Mais demain on a là Tiboy maman Emily Membo hein. Ah. Il y a des maman Emily Membo. Maman Emily ça va. Noté ma papa Claude Kangaringo standard ba quitter Marie-Jeanne. Ola ta veste à maman Emily habite yo na ça pour sala rajeter. La caméra na yepsa kyoto. Ola musi Nyarkos na na la moussi des phares. La moussi des phares. En tout cas, c'est maman mini bilo refo bima moi mingi. Tu vois là na oyebi sabango na Lisette Molaso kona afi vraiment na fifi bolili batinda moko ba onde wala tsanga ba veste na bino ba bien na makolo. En tout cas, zui. Merci beaucoup. Oyoki goût. Na oki goût. Voilà. Si tu ndenge na za même na ba maman famille bota na ba maman monde entier na yoki goût pour mutema na ngeza la ki bien te ponga na za ami de maman du monde entier. Et surtout maman Marie-Jeanne. Maman Marie-Jeanne parce que nous avons mis de leur femme. Voilà. En tout cas, na kosouk saboye maman des mères pour yo aussi de sa émission na yo. Le maman, on voulait vous mêler dans les histoires où ils ont concerné bino ni de près ni de loin. Alors, maman, chacun a sa façon de voir les choses, chacun a sa façon de réagir. Chacun aussi a un tempérament na yé. Regardez le clic wana oyo basali ba émission pour dire que Marie-Jeanne Bololé a insulté toutes les femmes du monde. Non. Les gens la maman Maliane awa w.maliane.com. Ezali na ba te oyo ezoko sunga ba maman pona ba mabota n'est-ce pas pona ko chauffer moi matrice ya ba maman pona ko pesa moi nini eza pe na ba noko misu ba ve ki tingi pe baza ba sala ka pona ba noko ba kumukanga baza awe ebele ba maman Israël a joué moi d'ailleurs j'ai travaillé avec beaucoup de sociologues ezali mokérité. Et je suis très heureux parce que elle est revenue très vite na raison pour nous koyeb sa ba maman na ye bande kone abasi à se moquer na motute a fingi motute a tangi pe komo motute c'est l'humour ndenge ba koyi ko sala humour ya makambo nyonso que le bon Dieu vous bénisse. Le 4 awa et vous ala anniversaire il y a Belleville Télévision yo linga Belleville Télévision de goût, c'est-à-dire pour nous ça, on peut permettre de boire vraiment moi 2 personnes vraiment 2 personnes nous boire comme maman Bijoun Ketani maman à 1000%. Ah ouais maman il y a 90%. Oh 90%. Na bisio on a quoi bana maman Bijoun Ketani un grand merci à maman Zozo, papa Noé, maman Deborah Lubanda, mon amour de sœur Katez, je vous aime beaucoup. Aurélie Mafuka, maman Nathalie Nana Mosibu, maman Nana Mosibu, Angelos Karouane, Fato de Conti Makia la Kumba, voilà maman de mère Oko aussi dit ça. Voilà, j'espère que tout est dit. Marie-Jeanne Bololé reviendra encore sur ce plateau. À vous qui nous avez suivis de partout dans le monde, on vous dit énormément merci. Et les mamans de famille Libota, soutenez les vôtres, soutenez tous ces acteurs qui passent leur temps à accompagner Bella Production. Oui, et encore une fois, joyeux anniversaire à cette grande entreprise de production de cinéma congolais. Merci à notre sponsor, merci à notre manager de Kingaka Mobutu, à vous tous qui nous avez suivis de partout dans le monde. Salutations à vous les femmes. Et ce mois-ci, on va plus avoir des femmes sur nos plateaux pour discuter et parler de leur parcours, puisque ces femmes sont des modèles pour la jeunesse. C'était comme ça le grand déballage avec Demeure Itadi. À bientôt.